bazali kotata bana na maloba oyo etali liloba ya Nzambe. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino moto azali na molimo mosantu. Jamais akoki koloba ete ba musulman baza kokende kotanga Bible po sima baya aka awa batunaka biso ba question batandraka biso ba piège. Ndeko yo mutu ozali na molimo na Nzambe, yo mutu Nzambe apesi yo nguya, yo mutu omonaka makambo, yo mutu omonaka kindoki, yo mutu Nzambe arevelaka ba makambo. Baza kozwa kaka mituna ya kati ya Bible oyo otangaka yango chaque dimanche. Olo ba ete ba musulman baza kokende kozwa kaka ba question na kati na Bible po bayaka kotuna bango bino ba mituna po batandraka bino piège kokamwa. Bandeko kuna kutu tokenda no mosika tokoya sima. Pona sikoyo tozali kotiela bino nanu babilili moko botala ndenge soit ezala ndenge pasteur ou apôtre ou diacre atata bani kaka na mituna oyo batuni na oyo ezali na kati na Bible pe kokamwa mosali na Nzambe azwi nanu pare ya mutu oyo azali koloba ete ye pona ye Jésus azali Nzambe ya batu mususu, azali Nzambe ya bisote, mais mosali na Nzambe andimeli deja mutu wana po ete balobaka te na tribunal soko ke kosamba, soki mutu afundaki yo mokolo bakobengo na tribunal, bakotangela yo procès ya makambo oyo mutu afundaki yo. Après na sima na yango juge akotuna, est-ce que ozali ko reconnaître maloba oyo mutu oyo aye kofunda yo pe ondimi yango? Soki olobi oui na ndimi yango. Donc réponse na wana lobi oui na ndimi yango elakisi déjà que non oyo nyonso tu bakoya koloba na yo sima. Donc eza nango pamba po déjà réponse na yo ya koloba déjà oui na ndimi yango. Donc eza neti o accepter donc makambo komi clos eloko batu mingi bayebaka te. Mosali na Nzambe alobi ete yenda azali na nguya azali na molimo mosantu. Mais bota na ndenge mosali na Nzambe atata bani akomi ko beta misu na se ya linete komi muke akomi ko tia misu lokola neti amoni nguma amoni soso aza ko luka position na kanga soso wana mosali na Nzambe aza ko tata bana malobe sili aza ko yeba nini asala te mais azali na monoko makasi ya koloba ete azali na molimo mosantu. Bandeko totika kosakana na Nzambe moto azalaka na molimo mosantu atata banaka te. Moto azana molimo mosantu tanga azali koloba bozali ko sentir mais ekomi ete bato bazali koloba basali na Nzambe bazali koloba ete bazali na molimo mosantu bango nde kutu devant bato bazali kotuna bango ba mituna bazali komela pema kokamwa. Bandeko tokokende musika te bolanda nanu ebongo sima tokoyebisa bino oyo tozali na yango. Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Or, Israël est à humanité. Israël est à Jacob. Il y a qui surnom à Jacob. Il n'y a même pas pour les Ismaélites. Il n'y a même pas pour les Issaouistes. Mais il y a pour les Israélites. Les bota ya Israël. Yezuana. Il y a une colonisation romaine. Bandeko. Botala ndenge mosali na Nzambe azali ko beta misu lineti na se azali ko beta misu botala kokamwa molimo mosantu azoko kokate molimo mosantu akomi kotata bana molimo mosantu ya mosali na Nzambe akomi kotata bana tala ndenge atie misu nyonso tu likolo ya lineti azako yeba nini aloba te azako tata bana kokamwa. Bolanda le peuple d'Israël na colonisation romaine. Est-ce que vous avez colonisé les Romains? À qui m'a en Égypte pour l'année? Parce que les Romains ont colonisé l'Égypte. Il y a encore des bombe en Égypte. Donc, non, d'abord, il y a des Nzambe. Azamutu. Pas à Koyo Kanzala. Azoli Anguluma qui a mêlé ma belle à Koufi. Nzamba Koyo Koufate. Nzamba Koyo Mela ma belle te. Nzamba Koyo Nguluma te. Omoni wana 1 ya mibale zo mokande exode papa
Pour nous, ma béa nzambe wana. Nzambe oya zebisa biso. Oh, ma béa bana ne bazoya ko sala. Exode combien? Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et puis verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ok. Alobi azalika kanzambe ya Abraham, ya Isaac et Jacob. Atangi Ismaël te, atangi Saouté. Sikoyo, ce que poussani mo musika, alobi ayoki kolela ya bana na ye. Yango poni Moïse. Mais tanga sikoyo na verset 19. Non, pardon, verset 20. Il y a même. Ah, alobi, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. 20, ok. Que je ferai au milieu d'elle, après quoi ils vous laisseront aller. Continuez, 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. 22. 22, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Verbe dépouiller. Ba dépouiller biso égyptien. Yangwana te mindele bazoya ko sala lelo ko dépouiller Afrique. Na ordre ya Nzambe. Est-ce que Nzambe na Nzambe na biso? D'abord à se définir qu'azali kaka ya Abraham, ya Isaac et ya Jacob. Or Abraham n'est pas na biso azali nani. Aza beau frère. Parce que balaki Agar, azalaki égyptienne ndeko na biso. Comment Nzambe ya beau frère a comment Nzambe na biso? Au regard ya makamyo soto zolobo ba verset zo pouvoir donc to nzie so Nzambe na biso te. Aza Nzambe na biso te papa. Yemo ba lobi yango. Alobi ayaki pona ma meme ebunga ya Israël. Donc pona yo mokili ezala ba Nzambe ata 1000 batuna Nzambe na bango. Ko zala ta 10,000. Binzambi Nzambi obalobaka wana. Bango moko bayebi te binzambi Nzambi yango nini. Mais tika tokende kana lisolo ya Yesu wana. Pona bomona misère tozana ngo batu bazo kolisa ngo eza ba apôtre oyo ba mitie ba apôtre mais nzoka za apôtre te. Aza continuateur ya œuvre wana ba missionnaire ba yaki nango. Ce qui otangi na verset 26 wana okomona te mona mwasi wana lobi parce que Yesu tanga lobi na Matthieu 15:24 na yika pona meme bunga ya Israël. Ayiko bakisabi eza malamu te ya kokamata mapa bana bakonzi kopesa na bambwa akalifie mwana mwasi wana mbwa. Mwana mwasi na lobi te maître likambo te bana mbwa baliaka na bango ba poussière ba miette oyo koyaka na sa mesa ya bana bakonzi. Eza clair. Libota ya Israël ba descendant d'Israël o bake ko sala Occident lelo bazolia likolo mesa na Yesu. Mais biso siko batoke ko ndimela ye par la foi imposée na ba occidentaux to vandi na sa mesa foi relayée par ba apôtre. Oui, o bango baso continuer ceux qui bango baza ko linga to continuer ko lia bisuka dendo na ba makoso nesika mindele bazo lela dendo nesika mindele baleli ngulu biso to lata ba sous-vêtements mindele basi balati ba salité na bango. Alors bango ba la lisaka biso pongi bo kitisa mitema ta pasi ezali boko kende na lola. OK. Nani asi akenda lola yango? À réagir. Merci beaucoup. Laissez-moi aussi le temps. Yesu azolo ba quand même kaila ba brebis. OK papa lobi moi mingi. Yesu c'est vrai. Alobi naye kaka pour les brebis perdues d'Israël. La Bible ici, elle se complète elle-même. Tout le cas comprendre la Bible n'a maïla qu'elle a cité. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français ni en hébreu ni en anglais, la Bible a été écrite en esprit. Donc, il faut avoir l'esprit du Seigneur pour comprendre. C'est poussé par l'esprit que les gens ont écrit cette Bible. On a coupé ce exemple avant de répondre, papa Koussou. On a coupé ce exemple. Moïse a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean, apôtre, a dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Deux commencements, mais dans la même Bible. Donc il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Pour faire comprendre comment Moïse a vu le commencement et comment Jean, avec l'Esprit, a vu le commencement. J'aimerais dire ceci. Yesu, c'est vrai, Israël. Mais il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Tant bayambi était et pas baoyaye bayuda. Mais aye pas nabiso. Jésus-Christ. Ça veut dire que ce bayuda bayamba c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu, j'explique. Nzamba monanaki et pas mutumoko. Abraham.
Aïbissé na kosalo libota munene. C'est au travers de Jacob. Nde nzamba ye kosala mabota. Mabota wana Jacob wana nde Israël lelo. Pasteur ngala ngi quand même. La limite tozonga là on a un peu moins de temps. M'expliquer. Au travers de Jacob nde Yesu abotami. Jésus est né selon la loi. Il a Naokaki peut-être on va en parler l'autre jour. Il a travaillé dans la loi. Mais les gens de la loi n'ont pas reçu Christ. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, ce sont les Juifs. C'est Israël qui n'a pas voulu travailler, qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Cela veut dire, d'une certaine manière, par un raisonnement normal, que ce bâtonnier c'était planifié que c'était le plan de Dieu. Ah bon? Ils ont planifié parce qu'ils voulaient atteindre toutes les nations. Ils ne voulaient pas demeurer seulement le Dieu des Juifs. Donc, au départ, ils ont reconnaître que Yesu, oui, juif. Oui, ça c'est vrai. Mais tu lui donnes automatiquement raison. C'est vrai. Mais c'est plan de travail, il est allé chez C'est-à-dire qu'au départ, Jésus n'est pas notre Dieu. Non, il est notre Dieu, parce qu'il a travaillé pour le salut de toute l'humanité. Non, mais pasteur, moi, je voudrais que l'on soit clair. Loin de moi l'idée d'appuyer ce qu'il dit. Vous nous dites très clairement qu'il est venu, argumentant par rapport à ce que lui il a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà. Je vous pose une question simple. Ça veut dire que si les siens l'avaient reçu, il ne serait jamais venu chez nous. Parce que le fait qu'il soit venu chez nous n'est que la conséquence de ces refus-là. Et là, vous nous amenez à croire, à imaginer que Yesu ayagana mpona bato. Mais nzambe ngwande ni na bandino na ngambo bato. Marche nzambe za lokola ya moi. Dieu c'est un soleil. Asana parcours naye. Kolobate que soki bayambaka il parcourt. Donc Nzambe soki aye et pas ba juif. Bayambi était aye pas na biso. Il avait l'objectif. Tant que on était pas juif ou à cette époque, biso Nzambe yamsa zaina. Oh banzambe oyo neti ba papa nkusu ba Dieu de noir, banzambe musunde to zaki na bango. Avant Yesu aye. Tanga moko. Baza ebele Nzambe to yabakishi bazambe bele ni maweja okena bakishi non nayebi eza ko éviter te bazala ba maweja bana nyonso bazala ki ça veut dire que Nzambe na Nzambe na biso. Oui, on avait nos dieux mais qui ne pouvaient pas sauver. Ba ko bikisa te. Non, si je dois être clair. Donc si je prêche l'évangile aujourd'hui parce que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut. Parce que l'évangile est zobikisa. C'est pourquoi je crois en l'évangile. Ah bon? C'est pourquoi je sers même l'évangile. Donc, si on doit planter les fondements, osons reconnaître que Yesu au départ, aujourd'hui il est devenu notre Dieu. Donc, d'une certaine manière, au péché raison un peu. Et puis osons reconnaître que Tozara la Banzambe Nabiso. Oui. Mais zobikisa te, balon ça le côté. Tout changer te. Faut tout changer ton numéro à zobikisa. Ton numéro Yesu pour obikisa selon pasteur. Je regrette. Ce qui nous a amené à bisa zara ko biki sate mindele banga bakuta banani banga bakuta banzete kaka pamba parce que batunzi banga basila ko kufa. Mais mindele bakuti biso bien. Et là on a baki boye. Omoni mabe passe ya zanango ayebite nini azoko expliquer pa ya bato. Il était venu chez les siens, atangi ba juif. Mais ba juif baza lokola ba Congo to ba luba na kati ya Congo. Baluba baza ba congolais mais ba congolais baza baluba te. Ba juif baza ba israélite mais ba israélite baza ba juif te. Ayebite que Israël ezaki divisé en deux. Tribu ya Juda o Yesu ayelaki yango mtezo sala ba juif. Mais les 10 autres tribus éparpillées dans le monde aye pa ya ba juif ba yambi